Pandeko balandi émission to solo la yango na mamuro na pesi biso bambote bisika to zali ba sur internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV ya mamura pesi biso bambote bisika tozali ya mamour mwana mwasi wa tombola nzamba Israël nzamba lola na grâce pengolu poete kolala kola mukeza habitude wala bambula minene zali kobeta na Congo Kinshasa kasi nzambe azali kobatela ngai na yo totambola pe toleka na banzela Congo ekoma ya bamoto par-ci par-là kasi nzambe azali kobatela biso to mataka bamoto to kita ezali kaka na ngolu na ye yango na lobaka soki yo moninga nga na monio ezala ka sujet ya kokumisa nzambe merci na ba maman pe ba papa onyoso bazali kobenga mamour bazali ko pesa ye ba conseil pe ko soutenir ye na musala zali ko sala na zotombola nzamba lola pona bino boza wow na lingi bino ya dega balobeza la maman moko lobi mamour bozoko sabiso ya bino kitoko makasi biso mabe kasi ezali kaka ngolu ya tata ya nzambe nde ezali ko batela biso yango ya mamour eli bino ni na mokona lelo ya mamour aye na likambo moko oyo eza ko ningisa mokili mobimba parce que na minute oyo bangonde batu oyo baza parmi batu ope bazali ko boma mokili yango lelo na yambeli bino moko na bango aleka kopesa biso na explication ya makambo ndenge nini eleka kaka nde tolobaki kisalume banda elongo na kabu ya kabu yoso tozozwa ndeko na biso oyo toyambi na moko na lelo. Bonjour Ale. Bonjour maman, bonjour. Bonne santé. Non, ça va? Santé ça bien. Très bien. Vraiment, ce qui s'est présenté sur internet na biso ba lukape baye bayo zanani nani pona kota mbala moko to banda makambo na biso. Merci. Comme on a dit Alain Kandala, nazali commissionnaire. Nazali commissionnaire ya Lemba na mobilier Alain Kandala. Naza courtier munene Lemba mobayebinga. So tamboli mamoti o tamboli pena Lemba bayebinga. Bon, ville qui s'appelle Bayebinga, Batu Bele Bayebinga. Merci beaucoup, Anato Yambi Bongo, Papa Nabiso, Alain Kandala Ndenge Yemoko, IBC Biso, Papa Nabiso, Ale Azali Bongo, commissionneur ya Lemba, commune ya Lemba, Mobimba na Congo, Kinshasa, Bandeko, Soki na Yambi, Papa Nabiso, Ale Lelo, parce que Makambwe Koleka A na Congo, Kinshasa, Eko Salanga, Pasina Mawa, comme on a Ndenge ni Batu Bazali ko perdre Bongo Misolo na Bango, en commission na ba commissionneur, et ba commissionnaire Bazali ko Sangana na ba Kololo Pango, Nde ba komi ko sala Batu mabe bazo lia ba mbongo ya bato 2-3 personnes bazo tekela bato mapango o basi bateka baza ko kende kokota na ba complicité moko boyango lelo nazwa ki papa na biso Alain ameka pe un peu ko sosolisa biso makambo ezana no lolenge nini papa Alain. Oui maman. Nakoloba boye po nazwa ki lisolo moko ndeko moko abenga ngai na Londres ingénieur na piso bambote biso kozali lisolo ayebisaki ngai ya libota na ye lolenge nini bazali koyokana na ba commissionnaire yango nalobaki te lisolo na ko beta ngo boye te faut na luka bino ba commissionnaire na sala na yo émission pe opesi ngai occasion wana ya kosala no merci d'avance ya ko se présenter lelo na to solo lango na mamour. Papa Alain, ndeko na lobi na nga lobi mamour. Papa na ngai na mama na nga bazana Kinshasa. Lopango ezali ya ngai nga muna somba lopango na nga. Nga na sina teka lopango na nga kala, mais ti le lopango na nge teka makaka. Ba papa na nga baliaka ka mbonga lopango na baza koteka yango. Muta somba lopango na nga za ami intime na nga zala na poto. Na sina pesa mikanda. Mais ami na nga andima kotika ba parents na nga bavana na lopango na biso po babatelela ye lopango na ye to sala mikanda makambo nyonso avec mon meilleur ami makambo esila mais ba parents na ye baza kolia kaka mbongo bapesaka commission na minute o eyindi ndeko mobali azo témoigner lobi nga lopango na sina teka yango kala na teka yango depuis 2015 et pas ya moninga na nga mais atika ba parents na nga ba fanda wana mais nazo comprendre le ba parents na nga ba lukeli nga ite le papa ba komi na 4 problèmes ya ba communes différents et puis ba teka ma pango wana mingi na bato libanda bato ba yebi na bango makambo te siko tango bato wana ba ekoya esali lokola scandale yango na lobi le na swali solo na yo papa ale ezala problème ni bino bozana ngo vraiment pour ni boko zanga mitema boye boza mitema mabe tina niveau wana mukolo lopango benga yo asolola na yo ezalaka nanu nini papa expliquer biso musana bino otina na ngweza nini
bino bosungaka biso po tozwa bandako kofanda po tosomba idée yango ebandaka nano ndenge nini bo ekoma lelo keno ba commissionnaire bokomi na ba commune nyonso pona kolandela makambo zosunga biso to boyite mais idée wana ya kolia ba mbongo ya bato bokoperaka euteli wapi so ko sosolisa biso pe bandeko bazolanda biso na mincho ba yoka biso. Merci maman pour la question. Premièrement, le pango soki était kami. Le pango avait été kamabaki ndakati na bureau ya quartier. Boké na localité, bo vérifier le pango wana, ba repère sabino comment on appelle ça? On appelle ça une fiche parcellaire. Appelle une fiche parcellaire pour vérifier fiche. Si vous voulez vérifier fiche, vous tali combo est identique na moto azoteka. Moto azoteka comme on fait ça. Ezala combo wana, ezala même adresse. Autant la carte fiche au mona ba combo ya ba responsable. Le pango était kamaka. Premièrement, il faut ezala liquidateur yemoko papa fazala. Moto azoteka le pango. Ce qui est présent, azana droit roteka yango. Ce qui papa koufa, ce qui papa na maman basala qui bien ya communauté, ya biloko na bango, maman azana droit roteka. Mais si basala qui bien communauté te, bana bazo représenter papa na première position papa teka le pango. Alors le pango ce qui était kami. Papa saka basala ka acte de vente. Au sali acte de vente, mutu wana fa kene asala mutation na bureau à quartier, à sa limitation na bureau à quartier et comme il a comment mouton ba sali fiche parcellaire côté na dossier il y a l'état ba reconnaître non le pan songolo était kami papa Claude Mtatekeli papa François. Alors ta papa François au somba a juste fiche parcellaire na côté ici identique ezali numéro 1 et comme EA ce qui katana na deux parties bien était kamaki mobimba adresse on est comme à papa Claude. Alors, la question est posée concernant le papa, on a commis au code de sa commissionnaire, c'est la complicité. Voilà, Ezali, Moïbi. Ezali, la commissionnaire, il y a le conson, au Baïbi, quand on a droit de tirer. Yo, papa, le pan où c'était Kami. Tant le pan où était Kami. Yo, Baïbi, si yo, Vanda Awa, mouton sur le pan à Tikeli à Vivanda. Yo, Vanda, pour qu'il y ait le pan où, juste à tel point, il y a pour y ça, Missalanaï. Si vous avez papa wana na commissionnaire na muto azosomba ba oteka lupango wana ba condition nini o lupango wana l'état kuna na biwa quartier et yebani que non papa Claude mutasombi comment se fait yo commissionnaire na papa na ba okene ti na biwa l'état pour changer ba document et au sala maté puis lobake papa wana za na ba système na sala na ndako na ba commissionnaire lokuta o bazobebisa réputation ba commissionnaire bazana ba document le kuta na ba valise na bango ba pied pour jamais le pango c'était kami avant soma mutami ba faut que bazana ba système na bango bazana ba fonctionnaire le kuta jamais le pango c'était kami na bureau quartier ben était comme na papa Claude mais c'est songo aya ko somba il faut papa Claude azala mais ba commissionner beaucoup na domination attention ceux qui commissionnaient la domination tant que na bureau quartier a dominer ba bureau quartier nyonso c'est que bazana ba document la bango basala ka parallèle tant ba la ba document il pose aveuglé ba le mbongo omoni na ko pesa exemple moko ezana ba commissionnaire mususu basala ka ba pont ndenge nini pour la pesa ba tunsuma yeli omoni ndako ndenge ezali bo tchango na location tchenda ko moi 3 chambres salon cuisine salle de bain o tchango na location tant o tchango na location au pesi muto aza en tête Jacob supposons nga aller au pesi ngandako ngana zundaku na pesi ba partenaire nanga mususu ponga na sa sim internet na kaboli et ko ba ninga mususu a commissionnaire ou be escroc bazo salir biso a rien une agence a une agence azo pesa non déjà maile po boye bandeni ba yiba ba twambon a ko une agence a yeta muso pa ya Claude ndeni bozana ndako ya 500 to dabi oui ezali aza moyibi oui ezali ndako ezali aiza ono ndako yango wana bon na posa na client mais client nga lokwa aza musika il faut
botalisanga ndako apesa biso droit de vérification droit combien d'habitude tozwaka 10 $, mais moto akoloba nde baona na 5 000 6 000 bon neti biso bacommissionnaire international moto tozwaka ba 5 $, so eza te mpo na kotambola te azwi 5 $ apesi nga okende olakisi ye ndako yango oyo atali apprécie c'est bon tellement bango bazalaka na basystème ya baclient bazalaka na bato mo aza na 3 ponts azwi moyibi moko atiki ye na ndako wana ye aplake pembeni mosusu aplake kuna tant client oya oluka ndako ono na oluka ndako 500 ndako 500 lipango eza wapi kuna bango bazwaka mingi baaveglaka mingi basi mibali bakokaka bango te ndako 500 ezali faut pesa droit de vérification et pas na solo kwa opesa droit de vérification te abia na oya kaka nazoluka ndako président fu na zona na mbongo bango balobi faut pesa droit eza te moko azali déjà monde ya mama lokwa pesi droit te mama sa nini akomokeni ye alandi mama wana tanti ndeni bien ozoluka ndako nanga na yebi yango eza place tel c'est vrai yebi bango basengi oto comédie do anga ke lakso ofeli atie po moninga ne mo aza na kuna moninga na ye wana eza po tango bino bozoya na ye asi bapesani basini tango yoko ya clink bazwi bakoti na ndako tali ndako bububu balambi oyo bayebiso bon kolo ndako oyo azalaka na yolo na kapela il faut tokende kuna omoni ndako na moni combien 500 garantie à 3 mois mais ye azwaka nata ba 2 mois opesa bien 2 mois tellement yo ozali na besoin mbongo ndako oza agité mpo oza pressé obi bon tokende pa kolo ndako obosani ke oyaki na agence ya ale moto apesaki yo référence ya ndako wana omoni nde bazosali bamemami mamulanda bamemami ti yolo bakomi na yolo bamoni baterrasse bavandisi yo babandi kobenga papa abima papa ye kobima na lupango moko boye koma papa abimi na lupango azobeta injonction na opesa bino bapiste nde bamiyibi na bayibaka mpo bazosali bacommissionnaire ebele tant papa obima na lupango boye atali mwana nanga boye nini boyembaka ndako mama atali ndako oyo atali ndako bolandanga bien atali ndako bon mama otali ndako osepela ndako ya bon ngai nazwaka 3 mois tala buzoba oyo tozalaka nango moto azobenga alobi yaka tokende na bar wana lokwa moyena ke ndako eza te voiture natiki kuna tozonga so na ndako te toke kaka na bar wana napeso baclé nasalela papier okende tala niveau boke na bar wana bovandi mamu bovandi ayebi si otali ndako opresse ndako c'est bon eza 3 mois yo ozwi 3 mois osa nini au pied basaleli le document bapesi yo bazwi baclé lokuta basali nini bayebi si yo kendelo na ndako osala nini ofungola tala niveau buzoba commissionnaire oyo bobandaki na ye onéglige ye oke kwele commissionnaire ya moyibi sikoyo ntango ozwa baclé ozongi mbango bango bazwi mbongo yo ozwi mbango oyo ozongi oya na ndako boye oyo okuta bato mosusu bavandi liboso ya porte mais ndako eza vide ntango yo koya na baclé mbango na bagitation ndako na nga ndako na yo yo na ngai tete napesi mo papa bino bobo baeskoko bandi kolela ono lelo bandi kolela oyo kozongela sikoyo ngai ntango ozonge pa international obi nazonge pa commissionnaire na bandaki natuna pongo eza ndeni ntango oye pa na nga obobo baeskoko nga nayeki na agence na yo aloko mosali bacommissionnaire nyonso oyo ntango osalaki po ngai azalaki te mamu yango ozomona ke bacommissionnaire bazokoma mal réputé donc c'est ça po moi exemple moi mokie napesi bino yango nape fungola bino mémoire bandeko wana ezalaki éclaircissement papa mekai koéclaircir biso moke mpona ndenge nini basalaka bapont ndenge tozomona lelo ebele ya bato bazolela bambongo ya bandako ake koluka ndako ya kofutela azozwa yango te mpona nini bacommissionnaire nde balee mbongo basali baje na bango e papa Alain vraiment loko oyo olobi eza trop important kasi makambo oyo biso
toza koyoka ya ba commissionnaire lolenge ope bokomi ebele na musala na bino bozali kosala bozo sala musala oui ozali commissionnaire leo na musala na bozo tia bana na bino wapi na basi na bino na ebite soko za marié ou célibataire père des enfants ndenge bosala kamakambo oyo po yo lobi osala kate ozana international tout lemba nde ba omona déjà lomina obo bana lemba ba yebi déjà kezali commissionnaire na bango Alain Yonde atelemi po moi qui serais ezali sikona bandeko o bazo sala makambo oyo lelo bozo kende ko yiba kolia mitoki ya bato bino bosali ba agence mais lelo bato nyonso bazotala yo po na meka pe ko se renseigner ba yebisinga que non papa Alain moi tu serais un peu ezali yango na senyo ofongola bato lelo bato bazouta poto phénomène kolia bana poto mbongo papa Alain phénomène kolia bana ya Angola mbongo phénomène wana bo uti nango wapi on dirait bokomi ko banga bato ya Kinshasa oyebi ke waza na mwana kin aokanganga mais wana mwana poto mwana mutaki ko signaler boye mutu osoma lopango aza mwana mikili lopango ezaki nango exemple na pesa exemple 20 000 loka ba yebiso kaza mwana mikili boye boma 50 000 sala boye boyebi na bino ketolie na biso mbongo wana en dehors de ça oli ata mbongo wana te oli mbongo nyonso pe olakisi lopango oyo batekaka na bango te olakisi lopango batekaka te yango nde yo olakisi wana tokomi wapi. Merci maman pour la question. Premièrement, le qu'on a le besoin très capital. Gai dans une agence n'a pas une limite que moïbe cause. Puisque tout ça va faire oyo, il va faire mon normal. Tote karabilo kabatu oyo mutape sur teki. Jamais n'a pas s'engager ne loko mutu. Après singa ngo na $10 na ke na teki ngo na $20 te na marié na tatnaza papa bana jamais na kosa eloko wana babiloko wana esalami mingi na lemba et puis mingi bakufi bazoso babiloko mutapese eloko na $10 ya ke teki ngo na $20 ezoboma ebomaka oumela to kufi na agence na biso makamoni sala marate ndé nazali premièrement nazana ba responsabilité à minene na gérer ba mapanga batu na tekaka ba mapanga batu nanu ba yoka te o ale bakangiye na mbongo mutu esala e otikala pe ko sala mate le baba mutu lokuta ya kokota makambu mais o sala marate pour nzambe to sambela registre na vifo otambola normal eloko ya mutuya yango wana a commissionnaire batika biloko ko hypocrite biloko batu eloko mutu bapesio na 15 000 landaka bénéfice na yo kokene ko tshaba marge minene te suba marge minene lo bakolo eloko mutu azosomba ye moko azu engagement alobe eloko na osomba na $10 na zo tshia $20 soit disant ya nanga azaka mabenanga bandeko nanga boyeboye na kawana eloko mo trop important mais soko ye na agence na ngai ke ba idée tout ça la boy pour ne se bloquer la rati olobelo moko trop important place wana papa Alain ngo ezalai déjà mutuna na ngai ezalaki wana yaya na ngai azalaka bien te na ngai mais yaya wana andimi kotinda mbongo na ye na poto po bino bato bozalaka bien te na ye bosombela ye lopango tango bango baye bakutani na commissionnaire Alain bayebiso ke moni grand frère azala na biso bien te grand frère asalela kaka mwasi na ye asalaka boye biso nde toza boye lopango tozosombela ye te tozopesa ye lopango mais yo boma yango $50 000 ou 80 000 ou 120 000 pour nga nazwa mbongo oyo ya likolo siko lelo retour soki esalami bobangaka te ke retour ekosala ke loko bongo mutu aya signalo ke ya na ngai boye retour wana esala bino loko te parce que yaza na ye kuna poto ayebi na ye te ebongo bino bato bozosala likambo wana bacommissionnaire boza sur place lelo bacommissionnaire balobi bosimbi kisi papa Alain akosakana te boza kodomine bato bacheter na ndenge osakana acheter so atelemi ka boye mbongo na ye ezokende surtout bana poto nazoloba mingi surtout bana poto bana ngola babangi kosoma mapango na Kinshasa abi mamour nde mamour ayebo etala ba charge ya bato ebele aza na bango
batu bazo benga mamu ketela nga lopango place boy mamu est-ce que ya solo peza lopango wana basombelanga mamu kene boy place boy nazo kende kotala ka mapango batu bakoyaza ko bomisa nga mamu na yaki kishasa makamu nanga mais na komi ko kende ko landela makamu mapango batu vraiment ba escroquerie ya modèle oyo et ça la rabino ndenge nini papa ale koyoka ke master no moko boye aucho nkwala mbongo ya lopango ya batu po yaya alingaka biso te yango babakisaki basomme moko boye mais le pango bozo tekela moto boyebi ke valeur eza loka valeur à terrain mais botekeli na valeur moko boye parce que moto akoya ko bongisa ngo. Merci maman pour la question Veneza très capitale. Faut ça ba te belé leçon. Et loka motuya o na ko ikoloba. Ezanga moko. Na auto passer des étapes moko très difficile. Nakutana ba makambu ya minene so nazalaki commissionnaire moko lokoso me bakanganga mais tellement nazali sage ezwanga te na ateka ba mapangu na so na 3 parcelles na oteka na on se vanter te me ba pesinga ngona teka po ba yebi savoir faire na ndenge ya beti solo ya mona poto ngana kutai na kawana o ya pesi a continuer tazalaki na likamnanga et puis funa lo bango po ba nesto efungola bango ba moral. Nga mutatina mbongo na poto nga na oteka lupango no temps ezate na tanga ba monta ba mbongo na télé ba pesa nga na teka lupango na autant mutayebi singa na autant ba pesa pe mbongo autant akomi na mbongo wana pa nga a dribbler nga a pesa nga neti mbongo mobo ebele to sala faux document poto tinela mutu soki nga nazaki faux commissionnaire ya lokoso mais pe bakangaki nga mais ngai na se sacrifier na boyi ko so mbongo na ba proposer nga naza pauvre na bongate mais ba proposer nga $5,000 na zoate $5,000 ba proposer nga na zoate na 22h na zoate na benga ba kolombongo bayati na ndako bakanga mama wana mbonga mutu atina na poto poso malupangu na ye ekomawa ba aventure ngana kota na biloko wana ngana commissionnaire moyibi te commissionnaire pe anzalati ngana luka na mutoki na ngana zoka na mutoki na ngana na liaka mutoki ya mutu te donc commissionnaire wa sala biloko wana akoumela te na koyebisa bino na lemba a bato bakufi ebele na bajeu ya kobakisa bambongo na bandako ya bato na koyebiso balandani na kopesa exemple ba commissionnaire bakufaka na se kuna nombre de 3 balandana likola $3,000 bakufa alors nga pena ke kota na ba click wana non nga na commissionnaire a bonté pour ka sac na ngeza mo commissionnaire na sabino macaron nga na za bien organisé na za na ba biloko na nga na ba batch na nga na pesaka na peso batch na nga numéro na nga tout o looking obelinga na sala commission te en bilan na te na peso batch na ngai o numéro na nga connect makamyo surtout za internet to bengani to sololi ba vie wana eza ba vie ya mape to tambola sem tellement biso to sambelaka to za bana mopati alakisa biso nzela ya sembo to za toujours sembo. Merci maman. Merci beaucoup papa Alain alobi nzambe kaka liboso nyonso na sima siko papa Alain to comme déjà ko chiter vers à la fin na émission na biso soki to ki couper sa bande ko mayele parce que ngape naza na likamo moko ya pasi na mawa o nazo linga na ko beta ngo lelo tena ozela na mona finalité ya problème yango pona beta yango parce que salinga moi pasi mingi likamo oyo zana ndeko na nga moko ya mwasi yaya o que j'aime bien je le salue place à Zali na kati ya France na Paris aibaka ko associer nga likambo na ye alobi mamour loko mi Kinshasa naza na pose ya ndako na lemba na kei ko luka commissionnaire to sali moi makambo ngo me alobaki naza na mama na nga moko na confiance aya kaka atala lopango soki ezali bien lokwa yo ebi makambo ndako te mama na ngai wana aya ko pesa bino conclusion bande kwa mamour lisolo mamour obetela bino histoire vraie oyo elekani penza awa na kati ya Congo Kinshasa au mamour azoleka nango maintenant on a sisi likabote parce que na minute onde tozoloba boye dossier oyo ezali na kaya Kabila o babenga kan Kabila tozolandela dossier oyo elongo na ba commissionnaire pe elongo wana parce que elinga ko simsanga mama na touche si je te passage ce qui peut te kota qui peut commissionnaire en azaki pe mabe azaki mutumala mtende lelo to perdre mbongo wana pe lelo to perdre makambo belé gloire au Seigneur onde totambola na nzambe yaya associé kingai likambo na chance pe mbongo kitake pa ina ngaite so ekutu mbongo kitake pa na ngande lelo ya wana zana lupango na ye azaki na lupango na ye na lemba to komi na terrain to moni
lopango wana elongo na kabuya kabuyoso tokei na ye tomoni lopango tofilmele lopango abengi mama wana ya kotala lopango wana bandeko na nga mama wana kotala moni lopango nzoka mama zalaki na cop na ya bandaki kosala e bandaki kozanga mbongo soki bazaki kosambela on dirait prière na ye kutani na mbongo ya wana niveau aveugle mbongo il fallait quitter pas maman mais mbongo quitter pas ya mama wana na minute oyo aumbi mbongo ya grande sœur mbongo wana komi o na tindi basomba bakisi na mboka boy obo bandeko na obetela bino pedali solo oyo bandeko na nga bozana poto bolanda makambo ezoleka na Afrique boza mayele balobi Congo Kinshasa pasi ya makasi tango zolingo sala likambo yeba nani ozo associer likambo na yo attendez le lot ozui adage o ke na ko associer famille na ngai te pour famille le bakomi ko boma bato bande ko lisolo na obetela bino mobimba tango penda eko sila na ko betela bino yango to ko sola ngo elongo na mamour pe boko yeba commissionnaire nini oyo aidaki mamour na makambo na mikolo ko ya to ko solola yango vraiment na mamour to ko zonga kana plateau mamour po boyo ka lisolo o vraiment ezana na kan kabila mamour azolandela yango po ete Congo Kinshasa buzo bezali makasi bande ko na nzale ya makasi na Congo lokola nzale za makasi tango zolinga osala coopération na yo awa na Afrique na Congo Kinshasa yeba nani oyo ozo sala na ekop yeba mutu ni ozo sala na ekop malgré ba lobby la confiance n'instruit pas et contrôle bazolo bango contrôler mutu wana tozo pesa yembongo luko yeba likam nange zo kende ndenge nini tala ndeko na nga ya mwasi oyo azo risquer à perdre mais na yebi ke longo na nzambe pe mamour lokola za na nzela oyo ako perdre te ako récupérer mbongo na ye wana pe na ko beta lisolo mikolo ko ya boko yeba yango bandeko ya mamour kande na bandeko lo babino bato bo pesa confiance na famille te bozolo ba ke famille ko simba te poza na famille ya malamu te kasi yeba pe mutu nini oyo ozo pesa confiance libanda pona kosalela yo makambo na yo papa na biso Alain eza na ndeko moko mwasi na ngiringiri wana ta on a bandai ko tambola na honorable Pascal Pembele na pesi ba mbote bisika zali ba yela kinga lisolo moko wana mwasi na mobali ba voyager mikolo kaka yaya na ya mwasi propre mwana mama na ye atindela ki mbongo asombela ye lopango asomba lopango na ngiringiri wana tango asombi lopango batongi lopango mais comment kina ba finissage makambe belebele mobali na ye abimisela ki idée faut ba voyager na bango ba ye ko voyager ami kati pota abimi 5 heures na ndako soit disant que ne ko somba babiloko banini balobi ami kati pota na mobali na ye po kaka akende poto mutu abimisi likambo ezali peka moko ya ba commissionnaire oyo balandela ki yenda lobi te mwana na bino mwasi nde bayela inga cop ti azomi kata pota ami kati pota bimi lokwa neti ba escroquer ye ndeti ba miyibi ba bimela ke ba bandi ba yibi mbongo wana bino pe beaucoup temps déjà na ba occasion ya bongo mutu moko ayeli opena cop alarme balobi aleng lelo ngamo na okata loboko na nga metelo baka $100,000 oyo ya vie ebungi na bakotela ki ngai mwana mwasi na mchoto zoloba akei poto Amu. Bon, ngai penza eloko wana yelanga te mais uti ko yelanga. Yango na uti obi sabino mo mukie awa. Na uti obi sabino mo événement mo ya $5,000 banga ba pesa nga na 22h. Yango na boyaki. Eza ba même cas. Donc commissionnaire azana ndenge na yi. Commissionnaire a muibi azali, commissionnaire honnête azali, commissionnaire lokuta azali. Ngai de ma part, moi je suis ngana tambola tout droit. Na vu so tambo normal au umela. So tambo nyoko umela ti. Donc nga na tambola normal. Ozo confirmer biso ke ba faux document wana bo sala rango et utaka bo travailler na patu ya l'état ou bien ezala bino moko nde boyebani toka ndenge ba système ngo ezala na Congo a corruption ezala ngo ko fini mo moto na mo ko moto na beteli mo document papa obimisi ngo sko ezala ba machine bo tshana ndako ou bien bo kenda rapena ba bureau d'état bozana ba vie na bino to bozana ba ndenge ni pour ne pas accuser l'état mais to entene to koloba mamu na web solo mo tant to zara na école primaire soko zuté pour que premier aux na 6e aux zuté pour que premier si to zara sani to zara so mo bulletin donc les bateka bulletin les bateka ba document wana voilà donc c'est pas donné à tout le monde à quelqu'un sombi document na salikop nga sala ngoti mais ba sala ngo bonde bateka bulletin ndenge bateka document donc allez que bon akena de yango zomo ba se retrouver mi na ba prison bazo travailler commission ya kisi azana mo fétiche na ye azana mo ba esprit na ye azana mo bloko na ba soka ni ici et Dieu en tout cas biso ndenge batangisa biso na ba église na ba kodim malgré tout papa na ngai ya molimo akufa na ye en tout cas toza bien essu kota liloba nzambe toliaka mboka moyibi te
Vraiment papa na biso ale balia mbongo moyibite bandeko wana bozolanda commissionnaire na biso ya tout lemba sokoza na posa ndako oza na posa likambo moko bengi ye wana azali wana na biso elongo akoyeba koyamba yo akosalela makambo kaka ndenge azolo wana boye pona mirai pe ko se renseigner mokie koyeba vie na ye koluka kotala komona ke moi droiture eza na kati pona kosala makambo yango tango ozolinga osala likambo na commune wana lukana oyeba bato ebele bazokena ba leta omona moto ningo kena leta bakati yo donc na leta te lelo ba réseaux sociaux et commande konanga ozo travailler na mamour to benga nati ngapi naza na bandeko to travailler na bango so ina na megate na yebise ke yande nazabwe na mjo na megate zelanga nati ya meganga na kenda ka bongo ezala ndeko to samba makamne na kankabila donc mamsu ye mo place azale zo lekela ye ke na bimika ange na ye moko boy gardien na ye moko boy na uti na Luanda na kiti na likamone esale mapona ko longole na délivrance na maboko ya maman oyo alinga ko escroquer vie na ye mobimba peut-être oyo ali eza mokie malgré za mbongo ebele ponga mamour nde na koliboy mbongo wana na simbi onte ya ngamoko peut-être na ba mikolo ko yanza mo sala ngangolo na simba mbongo wana somme ya mbongo wana mekasi ngai moko boye nanu na simbi somme mbongo wana te o ba escroquer ndeko moi sezo pesa nga passe makasi ko mona ya nga wana moi si na ba état oyo azokoma na ngoto yebite malgré azali na poto ba lokota mbongo te ndeko yo za na poto ba réseaux sociaux comment tant ozo travailler na ndeko fongola motema so ala baza téléphone te Android ya sommela téléphone na kongo kichasa ba téléphone ba $100 ezali sommela téléphone bo travailler kana ligne bo travailler kala kisaka yo okomi place nini okay place bo ala kisaka yo eza important lelo mamso bolo ba ko fente yo ya ko fente yo te a fente yo te parce que ça na bilo mzuta mutala kisi yo po lukisu moi deuxième mutu no obwake lié OK olandeli mutu ça te que ozo ko pese confiance tete balobi ka bino mo bato bozali banda balopoto balobi la confiance ne se fait pas les contrôles balobi so za confiance na ngai mamu elingo bate contrôler nga mamu non okiko contrôler nga mamu po peut-être penga pe mamu na aka moto lokwa bato nyonso tout po sa pe kokiko ya tala ndeko mwaso amikati na ngiringiri na kobeta lisolo na mikolo ko ya amikati na ngiringiri andimi kokata pota ale lisandeko na ya mwasi me ye a voyager na mbongo wana na mobali na ye bakenda bango ko sala vie menga na lobi nde bakoyi na mabela mabe parce que baleki na nzela Turquie mais bato bongo po na okatsa mai sain sauf pe abimi na ye palin bato bongo mona bino to banga ka bojo ko liaka mbonga moto daye na minute mais bato bongo tande ta signer na ye akati pe mai akenya ye ba monsieur komeli biso ko lo yana ye mongo makila na bango papa le mot de la fin nini ozana mpona koloba na bandeko na biso bazali banda o bazosoma mapango lelo bino bozolia bango bambongo na bango po bino ba commissionnaire nde bozolia bambongo ba ata ozali komibomba abino bozali kolia bambongo ya bato boza konyokola mitema ya bato sikoyo na bandeko musulu lelo komi na système ndako na yo kike bandeko ko mochi na mbongo déjà poto ateneli commissionnaire azoli ba famille na ndako siko bandeko wana ezaka confiance ezate to ezali kamnif mato kolobela makambo na mikolo ya me lobela biso nanu nini oyo kopesa bandeko bazolanda yo o lelo bazana baposa kotonga o lelo bana posa kosomba o lelo libanda bazo travailler malili kolala libanda nyonso po bazo kaka mwa kwanga na aya kotia mwa poa na ye awa na Congo Kinshasa. Merci mamu. Premièrement on pesa conseil mingi ya makasi na bana poto mbongo ezapasi mbongo balota ngote mbongo po osombe loko fo ozwa temps ozwa onyokwami soko osombe loko obwaki mbongo quelque part o bénéficier te mabe asomba ka lupango foza na ba précision foza na muto aza sur le terrain ayebi ndeni lupango ngozali ayebi makamni nezo senga ba critères ni nezo senga le yo sombi lupango c'est pas dit oyebi mutu to zuka mbongo okeko pesa mbongo lupango oza perdre totika songo somba lupango luka ba agence comme na webele ba agence comme ebele netinga na traverser sem internet on peut savoir référence na suka okeka na internet luki bato mususu ba travaillaka au mona ba identité ba deux ezalo ba niko travailler na bato so za na poste loko à partir numéro mutuana ozo facile bo sali communauté ya bien mamu idée na zaki na ngopena mutu yande yango wana okiko pesa mwa mibale na omisato balandi yo mwa bambote po ezalaka bongo lotomo wana talaka to yambi yo boy papa le bao balandi yo mwa mibale misato pesi bango bambote po pesi bandeko numéro na ya téléphone parce que naza na bato ebele balinga so pa on lemba oyo balinga ko benga a communauté na mamour nga vraiment na tiepe na loboko na ko kata so tindi mbongo no na kisasa de que mamour azana avant na zonga Angola okozwa lopango na yo parce que nga naza na confiance na nga moko ndenge na travailler pe na nzambo na zakana papa laisse ko pesa numéro na bato balandi. Merci maman.
Agence Nangezali, agence Alain Kandala. Ezali juste na Koya Chopo. Numéro de téléphone Ezali 089 603 84 04. Ozonga na WhatsApp, ozonga na Facebook. 089 603 84 04. En passant, on appelle Simote na Madame Nangai, Victorine Litanda, et puis moi, Obed Kandala. Merci. Bande ko wana bobosa nete papa na biso Alain Kandala to yambaki na mukona lelo numéro na ya téléphone ndenge ya pesi biso ko bosa na te ko tia mokolo to na biso ya Congo démocratique du Congo boko mabongo plus 243 plus 243 bongo ozu numéro ya papa na biso Alain bo bakisi likolo yango nde boko yeba ko zoyer biso pe mamuro asepeli amoni ke numéro kanga kite na poste téléviseur na numéro ya toso lango na mamuro ezali wana zwa benga mamuro pe mamuro akokutsa yo na commissionnaire papa na biso Alain Kandala wana bongo to yambaki papa na biso na mukona lelo kabuya kabuyoso tozalaki na yende azalaki réalisateur na biso na mukona lelo na pesi nzambe merci nangolu oyo asalinga mama na Florencia na telema liboso na bino aïe 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 na pesi batunye sombote bazali ko confondre maman na maman Océan kasi un jour balobi la vérité triomphera toujours maman Océan si c'est moi et koyeba na kaka que naza Océan ou bien naza Océan te vraiment je vous aime beaucoup nzambalola alekana ko pambola bino na pesi biso nyoso bambote bato nyoso bolinga mamuro bozawao ya maman vous aime beaucoup. Les Seigneurs nous bénissent à la prochaine occasion. Merci beaucoup.